mes amis, bonjour, bonsoir. Et bayaya, j'espère que j'espère que vous avez bien bien nyonso ezanga mamado. Kama vlog alelo boya bayaya. Tokende ngana bino. Nazana problème ya bank nanga ezo fonctionner te na téléphone nanga mona nanga alongola yango. Pe nazana ndako te. Na ibite ndenge nini nakoki kosala nani oyo pe na ba code moko boye to salela ka awa naza ta na ngote esengeli ke nakende na mata bis po mobile nanga aza na ndako te nanu ayena nute ya na mata bis ngana mwana nanga tokende ezambala liboso na ebite nako matela bis yango wapi nako songo wapi eske bako ndimbe boya bayaya nalingi bino mi nyonso po na nani kamwa ok moye ezali mais moye eza ya makasi te ya moye eza ya makasi te mwaneno alingi bino mingi mwana nanga ye wana afandi na ye tozela bis anatanda na ebite mais ekoyana na kote wana sikoyo singeli kake tozela nana bayaya bis eumela kite eya sport za na kati ya bis totata bato ebele te pe mwana nanga zaka awa mbene nanga ya sikoyo tokende tomona ke soki bakokangola yango to bakokomplike ke botunakanga mamado wana monoko na yo. Oui, c'est ça mon okana. Na pakoli kaka moi. Rouge à lèvres. Ne, te. Et ça rouge à lèvres te. Moi pommade po ngala. Ya. Zambe akelanga mokuse me monene. Nada mokuse me monene. Yangwana motema isuka kanga pamba. Yes, baby. Awa na mamita oyo mboka na biso oyo emona naka bien kitoko propre botika tikaka neige ebanda awa ebanda bokolinga ngote ngande mama mado mwasi ya papa chichi mosusu azali te. Mama mado azuinzela motema ebeti lokola madimba mama ya mboka nyonso bazali kolera mama mado ndelikambo banki yango wana ya kotambola na posa mobali nyonso kotala kasi mama mado aloba tikae ngai mama troublemaker mama mado zabi lokote biloko ya bolingo tolingi to voyager na ba air ebele tokoza bis wana kia tufuke paka papa mkichwa toni kaba tanifungulia mungu bangie tumuro banifungulia. Okay, I know they can speak both language. Ni hapa ndio nafungulia. Okay. Mama mado azwisaki motema ya mboka mobimba zoto epalanga ni mikue kanga ni ritme ya ndombolo ba mama balobi ikayo yango nde makambo mama mado zabi lokote biloko ya komikolia posa ya yo mingi ezali lisusu te mama mado basusu bakomi koyoka soni mosusu akomi mobululo
pasi yo olingi kolinga te me okomi kolela ngai mpo na bolingo. Hello papa, niko na nani, niko nachunga tu turu yangu. Okay, bye, love you. Ako lakisa ako ekosala 20 minutes te ako benga lisusu. Eza ndenge nini azalaka ka ndenge wana alingi nga makasi nga mpe nalingi ye mapapa tosomba mwa 5 glace na biso tofanda nga na mwana na nga mpo tosilisi sikoyo mpo tozela papa na ye. Ebele mwana nanga ye alingi oyo. Mama, come here. Come and show me which one do you want. Choose which one. Okay. Ye alingi oyo. Ngana hivi atate. Ngande mama Mado. Mwasi ya papa Chichi. Mosusu azali te. Mama Mado azuinzela motema ebeti lokola madimba. Mama mayamboka nyonso bazali kolera. Mama Mado yonde likambo ye akotambola na posa mobali nyonso akotala kasi Mama Mado aloba tika e mama troublemaker. Mama Mado za biloko te biloko ya bolingo moto akomi kolia posa ya yo mingi ezali lisusu te. Mama Mado basusu bakomi koyoka soni mosusu akomi mobulu. Mama jalason na esika ya mapu batu nyonso bazali kobina ngoma ebeti takataka. Mama Mado azwisaki motema ya mboka mobimba nzoto epalangani mikuwa ekangani ritme ya ndombolo bamama balobi tikayo yango nde makambo. Mama Mado za biloko te biloko ya bolingo moto akomi kolia posa ya yo mingi ezali lisusu te. Mama Mado basusu bakomi koyoka soni mosusu akomi mobululo. Mama Mado aloba na lolenge ya pasi yo olingi kolinga te me okomi kolela ngai mpo na bolingo. Bamama ya village bakomaki kotubelaka yende Mama Mado moto ya bavibra. Mama Mado namelaka biloko ya sekte ngante Mama Mado nayebisaki ete bachelanga nani ya mosusu azali te gomekanga bato bazobika lokola libala ya mboka. chunga nyangula yulu sikuni ya chini da sukata. Aya test ya sikre bele na dingi yango te ngana melaka biloko ya sikre mingi te mpo naza moto monene deja. Ya likolo eza mwa bien me ya mayaya papa tichi aye ya sikoyo kuya menee alas ja sitten oikein. Joo, ulos ja sitten päin. Ulos, joo. Aikaisemmin nani naponaki me nalingi yango me nga naza moto monene na banani ya kotika polele boye. Ok, soki ye mobali nanga asepeli nango nakozwa yango nga nani naboya
Ngana ninaboya ngana ninaboya pe pantalon ya wana bengenga mobana nga sala kata 30 minutes sanko bengenga te. Hello she, what did you find? Wow, it's for you if you feel buried here. Vukuta. For my mommy. We have got the 80. Let's go up. Let's go up. Let's go up. What? Siko bayaya papa chichi alobi ke esengeli asombelanga mwa bilamba to elamba ya me ezalaki na programme te ya moko kaka. Ngande mama mado mwasi ya papa chichi mosusu azali te. Mama mado azuinzela motema ebeti lokola madimba. Mama yamboka nyonso bazali kolera. Mama mado yondeli kambo ye akotambola na posa. Siko bayaya papa chichi aponela kinga to aponelinga babilamba ebele nga nalingi mabilamba ebele te po na ndako naza na bilamba ebele ya sikoyo nakozala ta na makasi ya kolakisa bino te ntango nakokoma na place oyo tozali po nasi na lengo na nga moko oyebinga nakolakisa mwa moko to mibale. Na changer oyo eza robe moya ata na telema eza te eza robe ya molai na mapapa oyo ya lingaki amemelanga